de Zakari Baba avec une organisation à l'Expo Dubaï 2020. Mais après un mot, et Boti sous polémique dans les réseaux sociaux. Pour l'organisation, c'est qui Zakari? Parce que on est la présidence. Il y a Zaki maître à scène, maître à cérémonie. Mais organisation, c'est la présidence. Et puis Charamoutouya Zakari na limite za Congolais c'est Burundais. Loko la wera olobati c'est que yimta utinda Sankara de Kunta afinga Zakari. Mais tant mon biso to finga wera soni za la teke ba tia biso na justice. Pour biso to loba ba vérité on nyo so lobi et alokuta. Bali mora zoba munoro munene salité PD yeni ngazana finga Zakari libandi. Alors on a ba plante wana tia na mutu en tout aba ma kodi o eza na mutu na ye. Moi mobile salité bon. Soit ça pena mobile ça pena boga. Munoro munene ndenga za bon. Alors akataka ko volo kwa ngai. To mona ndinga obima linyoko tala mufinya linyoko. Basi ba comment okima ebo nini c'est un PD. Ba là la kena fait là. Quatre momies yango. Ba okima a bien tenacé. So moni na ba momie belé ba ke oui ake ko livrer bango ba prêtre pour appeler là. Fier d'avoir fabriqué un certain Werrason. Moi j'ai soutenu, moi je suis le calme. Je même bien là que vous voyez. C'est mon petit frère de sang. On va la marcher à mourir. On est tout. Mais j'ai combattu si bien pour soutenir Werra. Moi ça. Monte ko Zakari ko za peme na Werra te Werra sandeni. Tout ce qu'on a dans l'histoire. Zakari le roi le vérité et c'est comme ma bête. Werra c'est le côté. Au Tchetembe, biso to za ba image, biso to ba journaliste. C'est-à-dire zana tango lingo sala artiste. O longo la ba oyo et sengeli te pembeni. Tango ba ko fabriquer c'est-à-dire aux autres tailler mutu. Azana za ba rebelle. Le loba est attirant le moizanini. Voici ma main droite à tomboli gauche. Mon tout derrière na ba rending wana. Tango kende bo ba peso maloba o cultiver la haine et non la paix. Donc ba est déjà rending wana. Suis communal. Suis trésor lumière. Il est peso ndengi moko. Aleki pour non. Sikoto loba nini. Pour na zamba. Mukola yamba Zakari na plateau na RTG. Avec que je confirme pour père la idéologie à confirmer ngai. Mais il n'est pas journaliste. Il y a on va rater journaliste. Un simple présentateur il y a une mission à Werra. Mais ils a bien. Na merci au PC biso. Il y a routine Sankara afinga biso, afinga Zakari. Mais oh, biso peut ozong solo merci. Kotinda ba avocat na ote ba ke ko porter plainte. Chers abonnés de clébois.com, bienvenue dans ce nouveau numéro avec votre humble servante Annette Chituka. Vous savoir brancher, connecter, enseigner, pour moi est un immense plaisir pour moi. Merci de vous abonner massivement, merci de commenter et surtout de ne jamais oublier de liker toutes nos vidéos, partager massivement et nous en retour on sera là pour vous informer, vous divertir à temps réel. Je tiens avant tout à remercier Maïli Tibos, Pichou Mongaya, merci à De la Nation, Tonton Banda, merci également à celui qui est derrière la caméra, Steve Labbé, merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Et là je vois Madame du Cœur, la crème de crème, Aïe Moussoukou, je t'embrasse. Et sans oublier Marcus qui dit Annie Star 7 depuis les États-Unis. Merci également à Lili Bossangina 7, Papa Winner. Voilà mesdames et messieurs,
Je ne serai pas seule aujourd'hui, je reçois pour vous une fois de plus BG Manda. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission et je ne sais pas lui dire bonjour BG Manda. Bonjour Annette Chituka. En tout cas, Pessa Mbote na Manos Mazona à travers le monde entier. Na Pessa Mbote na Taïs Etima, le grand mon père, Anelena Belingo, Banatuya Poto, et toujours. Hein? Na Pessa Susunani, depuis Bruxelles. Jos va fois la mona poto, mon thème battu ya maman, hein, maman na biso, na pêché Mbote belé avec un partenaire idéologie, éthique beaucoup toujours match bien. Merci beaucoup BG. Sans plus tarder, tout côté na masolo, la biso ya lelo, koyamba yo vraiment ils à la demande. Bato baseni bobi mais yambi la biso BG et merci beaucoup Nandenge on répondra toujours présent à ma demande de biso. Tout côté déjà ma soeur de biso ya lelo parce que bino de besoin d'actualité. Voilà. BG la fois passée tout le monde qui honorable Zakari Baba Soena chef de l'État après tu as eu comme on a eu son organisation ya makambi ya Dubaï. Et l'Onion Koloba. Bon. Je crois que Zaïka wana te aujourd'hui, il y a facile 14 ans. Et au salaire que Ndeko Eliezer, Nandenge, to benda na kina bangona ba safu honorable. Et après ça là que honorable Godem Poinde mutasala qui réconciliation ana ou ezaki basengana ki ba pardon. Écoute, ok. C'est-à-dire que nakati kuna bino bozakité. C'est-à-dire nakati des places où ezaki basengana ki ba pardon. Ça faut le dire que oui, on a pas enseigné pardon pour na loba ino boy na loba boy. Eliezer pas le boy. Zacharie pas le oui. On a pas enseigné pardon pour na bino. Mais du fait que yamolo nazo loba. OK. Nakobima na bango mutu bomona ise Zakari andimi kozwa courage ya koloba ndenge basengani ba pardon mais après wana parce que ça politique après wana ndage nemi kiliti pona relaxa que kosenga pardon elingo l'accepter que et diminuer ki Zakari mais par rapport il y a information ezaki bandako tambola OK chef de l'État Koufi. Il fallait Moutoumoko Oyo Agen relaxer que chef de l'État Koufi Tazana Bomoy. C'est pour cela que nous avons un chef de l'État au Bomona qui caméra qui va filmer na téléphone il y a parce qu'il y a chef de l'État il y a Mourandimi qui la vidéo on a pour relaxer que na Koufi Nazana Bomoy. Nous avons une vidéo et tambola mobimba puis après ça qui aval par rapport il y a communication puis il y a Expo Dubaï 2020. Nande au mona kinyo c'est passé kuna avec impact toujours dans l'idéologie. BG Manda, honorable Zakari Baba c'est avec une organisation Expo Dubaï 2020. Mais après il y a un mot et boti ils sont sous polémique dans les réseaux sociaux sont encore là-bas. Pour y avoir une organisation, il fallait qu'ils sont censés que les musiciens ensemble. Mais apparemment, c'est comme si elle sélectionnait quelques musiciens. Et puis, elle les quand même les musiciens moussous. Pour nous, ça place pour une organisation, c'est qui carité. Parce que on est la présidence. Il y a qui maître à scène, maître à cérémonie. Mais organisation, c'est la présidence. Mais là, tu es bon. Non, parce que ça, Zakari. C'est Zakari. C'est-à-dire que, oh, nous sommes Zakari, ça la montre, tout faut tirer attention à nous. C'est Zakari, il est leader, prêtre et idéologie. Si nous le recouvre, donc on va aller à Zawana. Vous comprenez? Parce que ça, Zakari, c'est pour ça que ça va. Voilà. BG, avant de continuer vraiment l'émission de Bisso, c'est la coachée là on a une émission Oyo, Yomoko Oyoka. Après, tu as un poto sur la yango. Je préfère Mouta Machakado. Ngai sangam na fabriquer, na fabriquer Zakari na maboko na nganga, na fabriquer. Omoni ba Burundi ayekoli luba ayekoli lingala. C'est Burundi.
preuve aneke botala bien libandi oyo Zakaria nango epai ya bakongole libandi ya ndenge wana ezalaka te po libandi eyo ndire gratana ekoti na kato nepakapaka epimi yo nde mbuma mapela libandi ya ndenge wana nepa bakongole yaka te c'est un burundais nzambe na ngai na ndimi teke yo moto osala libandi ya Zakari libandi oyo nde lipa badindisi na tie tepi libandi ondire érosion ya Nirangombo libandi ya Zakari ezoyebana te eza en désordre epuis chara motu ya Zakari na ndimi te aza congolais c'est un burundais Zakari chara mashwar wana nono mobali azoloba ebelebele so azalaki kitoko tokomela mai te mais tozomona forme na yo ndenge aza accidenté ezosenga batolie badeborsele bamashwar babongisa balibandi yo moto ozovoyage mingi kenda ta Turquie bazokanga balibandi bakango libandi wana un prostitué politique. Trésor lumière, ça va attention à Ngaï. Ça va attention à Ngaï. Trésor lumière, aux appétits, au yé, beaucoup de oué, on a fabriqué oué là. Mon nom est Kebisa, trésor lumière, Kebisa Sankara. Now, still, ça au bon Nzambe na yo, bon ngaï prêtre, ngakolokop. Donc, on a ça la kopo yo. Oyo lelo na mito so meki na okeno tina suka weza ba politique to kenda kuna ba pecho ba mbata na kingakati ukodi embela bozongi bofingi ba vital camera ofite awa makamwane za kata muziki awa kutana Sankara nzela na yo ngai Zakari na fabrika na maboko mwe comme du foufou et ba la ba foufou la fabrika we na ngai na fabrika on se retrouve dans notre assiette nga Zakari bavese na sala est-ce que ça donc on va sala ba au sala wera sana ta TV no kagoyo to chela yo ba 1000 francs ba $1 o to chela yo te fama wa nzambe to sala o esuka ka na maluku e koma ata matadi te déjà un Zakari baba su ba te belem susu ba ebité donc son a bando expliquer tant yo lo ba fabriquer wera na maboko déjà aux impolis Zakari baba su to ebige lelo moni ba oto memoka pa ndeko Eliezer na Daniel Safu okeko benga yemoko godempo son excellence osenge pena ba pardon po abenga yo senga ba pardon dans les vides oyo Eliezer azalaki te Daniel Safu azalaki te donc oyebi bien ozamutoza lelo ko bosa na pete ba mbato zoka na kingakati oyo mokolo ba rapona nini bilobela na yo mte beti sarabetsara yo. Mais je suis fier d'avoir fabriqué un certain Wenasson. Moi j'ai soutenu, moi je suis le Kalushi, même bien là que vous voyez, c'est mon petit frère de sang. Mais j'ai combattu si bien pour soutenir Wena. Moi ça. Qui ne connaît pas cette histoire? Ils ont encouragé puis chômage les amabé parce que tant que le chômage les amabé un chômeur perdu dans la nature en comme bilobé la soka bomba rambo moté ou ya beta ba matole pas ba politicien. Na nenga mabete congolais ya jara machouar ya Zakari na monate ne prix que belité na monate. Osoko na monate. Moni leo na minito yo ba Zakari baba baswe tant zolo ba oza honorable faut yeba histoire parce que Zakari baba baswe azaka na poto abandi kofinga afingi président Kabila président honoraire afingi tina ninga yaka oyaki sasa tango yaki sasa Zakari baba basu tanga postila okoma député batika la voter ba vota Zakari te na mboko yo Zakari ba récompenser ke po afinga ka vital camera on appelle simbote motema mama midashati afinga ka vital camera yango ba récompenser ba noma économie nembo kana bisoka boyebi ndenge tracasseries ba noma ye me batikala ko voter te omoni ntana mona ka esiko talaka kina makamba basape babengana epo toromoko ayebi kolata te na niveau osakala te tile lolata basapato marque benado je préfère mbuta mashakado Sankara de coup. Je préfère mbuta mashakado po na ebi sio Zakari lateli wana talaka ngombe do toro ayebi ata makamba olata te epi tana forme mutu na esap na forme mutu ndengona etikala ozala te mutu pena do na ebi sio libanga bandikela makolo forme na ezo ebana te tala oyebiso muso afanda bingamu na sala libandi obomoni nga donc eloko etikali yalo baka libandi na ye mutasalamu. Toi aussi fais comme l'artiste Hiro. En tout cas BG na makambo nyonso oyoki oyo toyoki ensemble na bandeko bazolanda biso eloko nini okoki oloba naloba nini namoni ba insulte
oyo moi mbali moko zoba munoko munene salité PD yeni ngazana finga zaka ili bandi alongola nang ba plante wana tie na mutu en tout ba makodi oyo ezana mutu na ye moi mobala salité bon soit ça pena mobali azaka pena boga munoko munene ndenga za bon alongola akataka ko volo kwa ngai to mona ndinga obima linyoko tala musunya linyoko et puis mutu makwanza donc ya bien te na makodia moi mobala salité bon le roi Sankara de Kunta muta bien te bon wa sokolira lelo malgré ta ke poto belé ta neza bien te basi ba comment okima ebo nini c'est un PD ba là la kena fait là quatre momi yango ba okima a bien te na se so moni na ba momi belé ba ke oui ake ko livrer bango ba prêtre pour appeler là ce qu'on muta ndingi wana mais je sais la preuve bon il est dans le bien ça prévenir yé o ya lobby prévenir la kisi abi boko ba ko s'attaquer na yé parce que ngai na ko kipende siko wera oh ngai na ko kipe wera siko na yebisi da wera o eza ya liboso na avertisseur ki yé même za JB ba yebisa zoba na bango ke soki bango te batindi fo baloba loko la wera o lobati c'est que yimta otinda Sankara de Kunta afinga Zakari mais tant biso to finga wera soni za la teke ba tchabiso na justice pour biso to loba ba vérité o nyo so lobi ya lokuta mutali bosa l'excès Sankara de Kunta na TV c'est Zakari na bilamba ya Adolphe Dominguez ya minene ba image ezali na kochela yo ya wera so to bandika ka siko ba wera nenga za wana ensemble botuna Marie-Paul omoni Marie-Paul tanga asala guerre na Zakari ba prise ka ou ba bimisa ou ba mona te na TV ya mom te sala ba shit na ye parmi ba shit na ye wera a osé ya mima biso na banzela wana ha a osé ya mima biso na banzela wana ponga na bange te a bang sanga pe na eloko te a meki ke to keni na justice a mona pe ke na olia ye s'il faut to kota ba chilube kota na kata e kota a sala na rien. Et là, au Sankara télé, mais la fin des honorables azolo bagayim ta fabrica. Et ça le coutade. Au monte ko za Zakari ko za peme na wera te wera sandeni. Tout ce qu'on a dans l'histoire. Zakari le roi lobi vérité et c'est comme mabe. Donc origine nango ezapo Zakara lo bay ke oui. Bata wenge ba wo pesa bango nini visa diplomatique te. Cause na moya mwana même JB tant ba kutena Zakari kuna à Dubaï a boudé ebelé akas a boudé ebelé mais Zakara tikala ki attend que professionnel a tikala na musala na sel musala ne sengeli JB tikala pe na ba boudi na ndenga misana mais na masolo oyo JB to tché mo pandi parce que même a éduquer batunayi pour moniter que nani Roger Monsaka ba l'équité pour en finga Zakari c'est-à-dire ça m'a mo finga té et ça m'a mo lo ba vérité nana éviter que les lo wenge sila mais ba vérité les bateaux et les étés parce que baton sunde bazala ba linga vérité wenge sila wenge nini wenge bango nyoso dans l'ensemble oh pour la minute au fait dans l'équipe bango tout mutaleki wenge tout na koyemba mutaleki azati yo tangela na bango nyonso nde bazana mutaleki fere na oyemba bazana tangela ngai ata moko poso to bango loba ezalo wa neti bango ba kasene to banga bango te wera esip to salamo wa famille neti ngai yo yebi oza mwana kitambo si de jiman pata wana ser na biso ya ngembo bango na lado si oya biso na manyema donc toza famille même bandeko na ye to pesa na bambote to koma famille ba musuku to eza kutu lelo ba mo linga kutu ke ba ya koloba na te pour na finga Sankara pour Sankara ne azana donc memela bango ba problème l'église ya mapate ku etikala kana bata protocole bandimi ba ya ka te likola Sankara de Kunta munoko mabe ko finga bato so ke kuno kuta ka ba protocole mbasa musala na ba intercesseurs bandimi ba ya ka te likola ni ya Sankara de Kunta donc ils en a ba biloko ebele
mais wera aye ba ko éduquer sera lobité on a nga lobby deuxième fois il y a troisième fois on a ce qu'on a finga ya solo et puis to bimisi ba preuve ya la que wera c'est le côté o tchetembe biso to za ba image biso to ba journaliste c'est-à-dire zana tango lingo sala artiste o longo la ba oyo et singélité pembeni tango ba ko fabriquer c'est-à-dire aux autres tailler mutu azana za ba rebelle le lo ba ira tira ngo za nini voici ma main droite à tomboli gauche mutu de ana ba ira ndingwana tango kende bo ba peso maloba o cultiver la haine et non la paix donc ba ira déjà ndingwana l'artiste a bon wala ba des fois minene bon. Donc tu as biloko o ezaki soto bito ando beta wana kuta muke wana betika o muki mombe mais on bango ba yebite non moi ils ont que ouais on s'en a attendi ezate bon ça ka de kuta lo bana kumba nani so ezaki we ratindi ete we ra fois lo ba ki oui ba tindi ete pourquoi ba prince ba oya ko lo bate atinda bango ba sala voix mo officiel yo lo ba ki oui ya zo tinda sankara de kunta te pour sankara ne azo lo ba wana alo bana kumba nani ya wera ozui musenzo moi mobalo ataka choko ya salité wana suis commune nani suis trésor lumière yepe sundenge moko aleki pour siko to loba nini pour na zamba mukolo ya mazaka na plateau na RTG avec que je confirme pour père la idéologie a confirmé ngai mais il n'est pas journaliste il y a on loba rater as journaliste as simple présentateur et émission ya wera. Pour nous avons yambanga, oyamba kofi, oyambi jibe, vous êtes journaliste, dans le salon au sale. Mais est-ce que un journaliste simple présentateur et émission à Wera. Oya hotel là oyamba star monté, yamboko. Et puis il y a pas si il y a le invité, il y a pas sur le invité. Ah voilà, ngala bandeli sukoloba. Wera sona beta abenda batuni matoi. Pour ngai na obanga te ngai pena na loba na obanga te tie ko mamina ki ba yelinga convocation to sambi to kena ngope musika nde to kende wana tant que aotinda batute ya ko loba ke ye atindi sankara de kunta te pourquoi pas BCBG to mona Roger o lekate mosaka o lekate parce que so moni bango o monde a JB ce que JB o sala monte pour ami. Donc, ce balobi wenge, basila, c'est que batangi komba wera, batangi komba jibe. Ba blesse boule bazate. Totanga bangote. Ba masela bazate. Totanga bangote. Mais dans l'ensemble, ce qui est une histoire, wenge na ndenge bazaki na vent wana, na siko eza ndenge monte. Bango pe ezaki tango bango bazoya. Zaiko ezalaka. Bango baboyaka zaiko, boyebi concert eiki c'est magie. Bah ici bango que oui bango ba beta liboso zaiko beta habité via beta ko bango pa na bango ba non na zaiko si là et inki c'est image résultat ba baebi vous comprenez donc ce qui va ainsi que il faut on dimara va ainsi ka et alors ba net ngai na minute donc na wenge chanteur onga na mona ya makasi wala ki bango tout se faire et puis yem dans na succès ko le bango tout il y a un succès. Tant qu'il y a un nyonso, n'était l'eau nyonto ko lobaki oui, ba na succès. Non, c'est là ba de ko batang la biso na ba commentaire. Ba mo ndeba loba. Merci. Mais bien je bi que ça m'a soupe sankara lobi na mo bo robete na bino kara. N'était ni. Pourquoi toi beto kara? Hein? Makamalinga la facile par exemple. Et ça ni. TV na bino za na succès te et souka na malu. N'était TV ni za na succès. Tant qu'il ma. Depuis makambo ba tente oui. Soko to landika omoni nde ya lobby wana ya ma succès te ya ma idéologie na ba TV tout ozomona programme bango ba ose toujours même ba chaîne ba télé 50 ba système ba module c'est Boula Zakari to annonce on a Direct TV donc eza ba biloko oyo to mutu so wa azazo ba ebi makambo o lobate et là on a lo ba pa na ya o sala ba insulte. OK comprendre ngana o sala ba insulte te. Mais ce que le bito banda ba insulte to komi zoba lo wayi mais biso to bimisa ba biloko oyo na wera ndenga bema bangulu
Pour wera bimisa fali que c'est comme si ndie falinde aboya ya beta kende poto. Baboya ko pese visa. Te. Et après on relaxe que baboya ki ali boso. Pour muto yana man artiste wa mema ngulu na poto ko le wera zati. Ah bon? Wera mema ngulu ya yebsanga secrétaire général ya maison mère. Ou atira na Canada. Elliot Bondomi. Atira na Canada pour na bangulu. Mbongo wera lié mais masumu mutamemi ngo Elliot. Ya mwana kima. Bilo musoza bilo wa bangwa na TV. Ya mwana websa wonga bi bali nga ko pousser bisoté to bimisa ba vérité muso esengeliti. Po biso to bimisa ba vérité a koloba na ba image. Ba image ezali. Wera Zakara Foulaye n'a parlé des sports. C'est comme si parler des sports il dit qui Zénith na monene. On comprend? Et donc on a un débat dans la maison vers Baoboué. Te ba yeba ngo keza vérité. Mais eza Zakari muta sala yango. Pour guerre ezalaki Zakari a tché poids na wera manda tché bazo tché poids na JB. Donc eza ba biloko oyo ce qui est un tribalisme, Zakara au salon, pour Yomo la Otocha Ninya, Zakara le Bini. JB, Azan de connaissait son cousin. Bah, il y a un banango, attends, JB a 50 ans. Donc, Zakari Baba Sazam Moulouba. Moni wana nabiso ke munoro munene musenzi munoro solo PD ayebe lokuti. Le verbe comment l'était? Te JB mta opese réponse. JB a pese réponse place wana. Comprendre? Donc, ça n'a pas bilo muso e bilo Hollande te. Mais ngana on lo baka ke wera benda batuni ala ki sakiya zati. Po biso tout wa mitwe beba. On comprend? Nenga ya olingo lobate biso to loba. Po nga pe na obimisa ba insulte ya makasi. Mais comment teke me mamso na justice. Et si to koli bana to boti pe bana na musalo. Comprendre? Donc bilo musoya bilo Hollande te mais ouera fois luka ko pesa dignité na ye ndé biso to respecter a respecter a yebisa batuni ba respecter Zakaribo to za capable de tout mais sans car les comptes aye ba ke ngana so to kuta na beta yi wana sina promettre ye ata za na batuni e 10 akeba 8 wana ba olala kao mi bale bazongi bien makila ba ke pese sang Nazolo bango na apena mubimba. Nzela nyonso oyela nga okuta ngai. Ezala ina gua. Aumona double magie. To apena mubimba. O bina bo lax bo kansane diske ki danger wana eza yangoti. Biso tout to amibali. To sala nga sa 9 mo bakata nga ngenga na aboy. Na telo kwa ye akanga liboso ba fongola na sima. Ki kanda le katana. Te ngapena na mobali même ba momina e wana so pena ba epana ba kozwa joli na kodobe bango joli kitoko na obombelo kote e atelo kwa yemi basi nyoso ba komokima ebo bo mukie aebelo kote PD mo mobali ba olalo na fela ngaza lo kwa yete ngapena mobali biso pena na mo convocation te yete pour na yende yete wana ndebo yeba po ni soso suba wate et yanan poko lo bapeza trop mota obang sa muninga zati biso tout bana 1900 bango biso tout bana 1900 mota obang sa muninga zati mena ba réserve makasi ya kofinga wera pona ko fingeti les indications na biso ti mais so ba o ze biso to bana ko finga wera ezamabe. Surtout pour la sœur Nabiso Mapata. Tout ça vraiment un respect de ma casse. Yo yebi donc yo amona kitambo yebi na lado na coin iso manyema. Yo to zakano bino ozana Kivu. Ozai wana. Donc to yebani ndeto zabu. Immeuble sacré. Voilà. Donc ça ba biloko oyo ngana koya na TV te na finga lwa wera. Yo yebita Mapata a postulé même na kitambo. Wera to yebitu benga ke semeki. Donc lelo ba moninga na TV na bani ofinga semeki na biso.
c'est qu'il a manqué respect na grande sœur na biso. OK. À comprendre. Mais baluka ko mima biso yango na moni na osenga oza deux enfants na senge pa wera. Aluka ko sala message ya ko loba ki yete mutazo tinda sankara de compta. Pourtant ya oza na silence. Biso to comprendre oyoki même Zakarine a lobiamo ayebi wera pe bien. Mais soki ezaka ya a lobati. Omoni 12 wana bango babeta biso pe to yebi yango. Toi mi bali muta obangisa muninga zati. Ngana ko finga penza ya solo. Na biloka solo na biloka lokuta. Po bango nyonso babeta ya lokuta. Mais biso to kopeta na biloko pene komita. Omoni nga lobika ka fabriquer na fufu, monde su bango. Parce que biso to na ba terme o to employer o ezaki même et logo ba olinga ba sala na marti wana e o sala mpiaka. Po wingisi ba siya bango to. Mutana succès neti nani. Tangela ngata bango nyonso. À part faire longola ka faire. Po ene mwana ntuka wenge. Mutana succès nani. Ni héritier l'équipe bango. Vous comprenez? Il faut pas dire ma vérité ou en que oui. Il faut pas demander la vérité que oui, bah si là, bah ça sans impact. Et puis total, là, bah bête à stade de martyr, on a bâtonné sango, on a bâtonné ça, à terre mutumoko. Pour tout le monde, bah y a souté. Mon génération là, obisu to ndoko yawana. Et si bah koli bah boti bana, bano bah mikio, bah ye. Ba yebi ba fere ba yebi ba fabrigas ba yebi ba fali ayi ba inosbi ne génération na bango yango ou bandi 2000 tisiko mais biso nyoso bana o to za bata 1900 et si to koli to komba tata biso est ce biso to ngande na bona oluka suke na kende sous stade pour no ketala we bana ba siko ba yebi we ra wana te amuna abia we ra ka yebi we ra mais we ra tango na biso ka mtu yebi yango Moto siko olinga ketala ga kita inosbi faire go la Jésus de Nias nzambe ya bayembi. Comprends? Mais bayeba union so neza mutache bango chimie c'est fali pour. Voilà, merci beaucoup BG Manda. Fallait que bango so chimie ndeni. Oh. Beta ma somsou voir. Voilà BG en tout cas et vos apaisements hein. Toujours continuer toujours l'émission de Bisso. BG, to me kana no moko lobi la banzembo album ebimi to moni fallait bimisi faire rigoler pas bimisi critique ni ngoko ça sur les deux albums mikolo nde Jésus pardon banzembo wana yembi volume 1 dynastie rumba trap faut que soko dio ngana on zande clip ya dio na inosbi dégâts aussi peut-être yoka nyonso na nzembo ayembeli le tsunami sukaina mais biso to mesana mo ko yoka faire rigola na barumba mama auto ayembela biso asali biso nzembo barumba lingala mama nzembo mo biso na world kasi bolobeke world ya solo nde yango o bilo papa wimba mema biso moni papa wimba tanga kota na world nde ba world disco faire memi biso grand chanteur donc meilleur chanteur ya Cla Wenge yewana ndaleki bango tout na succès na makambo Ferregola Jésus de Niance yoka dynastie au sentir que moi mobali penazo yemba et puis ayemba pesi ku na muta kolanda zate na yembe liwana muta kolanda zate neti nani tangela na chanteur ta moko tangela moko yo pe jour oyebi bangoti album afali au moins était tango héritier bimisa ki oyo makam yo album afali album afali fallait bimisa album bejo ça semblant abimisa ko bi abimisi mikolo abimisi yebe mikolo abimisi abimisi titre na oni yebisa na kasite bejo ça semblant papa maman yo mto poser nga ba question nga peta msu na koza au moins neti ya dynastie ya faire na yebi yango na landi même ye monde nga expliquer même na ba chaîne ya radio ya Top Congo na landa ki yango sorti album na ngo ezali le 25 lobby à côté pe na YouTube na moni ezana audio ba vidéo na ni bimiti
mais na yoki banzembo wana mais vous sentez que artiste c'est chanteur nda yembiao chanteur nda yembiao comprendre na on le bataille pour na rotula fallait pour pas hasard grand artiste ya mboka na biso na ko négliger té amuta bemi brassard ya mboka oyo na musique akimisi ba vienne mbangu ti asangisi ba mu piku au moins il y a une différence dans le stade. Quand on est au stade, il fallait pour pas au stade pour sentir que une différence. Voilà, merci beaucoup BG Manda. Comme nous sommes vraiment consultés l'émission d'émission, on le dit ni pour l'élection 2023. Candidat ni oyo moni akuki ko à la hauteur ya. Ouais non mais on même en a polémique don. Mais ça quand final, on appelle on pas dire ça. Na minute oko poso na lobe boye ba loba ke na muta mututel mais biso tout yebi candidat nani c'est fatigué. OK 2023 à la moins 10 ans na ye mutu musu so postuler té et ça non ba jeune ba mu ba musunde azana yebi ke wi ngane la bona e lokote mami pesika gaz azari na pe candidat vient na biso Chani pasaki azaki pe Noël Chani il peut avoir candidat président. Il est candidat président malheureux. Ata bimari na 1%. Mais il est candidat président. Vous comprenez? Donc, si vous avez une position, vous avez fait zanan, azanan penza. Ata tol baluki ndenya obomei. Facha zali et puis il y a une subo pour mboka sikoto bongison kitoko. Mais est-ce que ça partant va modifier la constitution? Pourquoi pas? 7 ans. Ils ont erreur rebelle. Constitution en mboka na biso. Nga ça travail sur constitution, droit constitution il y a 73 na je crois na 2018. Non, 2016. 2016 il y a constitution na biso. 2016 ou 2006. Je crois. Donc, dans la salle, il y a qui travaille dans la salle. Mais, la constitution, il faut toucher. Ils ont sauté. Mais au moins, tu as une commission sous 7 ans, c'est que la commission. Non. Ils ont une question sur les mesures. Ils ont une question que. Il faut que tu aies causé pour que l'eau est arrivé. Les mesures, on a mes amis. Bah moi que moto tant sous na 5 ans pense à quoi qui sa mandat na est difficile pour faire Etienne Tshisekedi wa munu mbasa lobango 5 ans se peut vient biso kengo 5 ans se peut honnêtement na masolo ba constitution faut tout na ba vekengo moto a sala magistrature ko bana na poste ya C ti likolo c'est kengo wa dondo et puis a comment trop na magistrature. C'est-à-dire, droit na biso, constitution, ba toucher en kaka. Mais ils ba toucher en union sauté, ils en a ba point au ba toucher là. Comprendre? Ils en a ba point au ba toucher là. Voilà. Merci beaucoup BG Manda. To comme il a biso vraiment dans cette émission yo. Merci d'avoir dégoûté ensemble au bazaki libaku ya kola na biso. Merci à toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter nos émissions. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à nous perfectionner. Merci à celui qui était derrière la caméra, Steve Labé. Merci à Maïli Dibos, Picho Mongaya. Merci à De la Nation, Tonton Manda. Merci également à Deli Bossa-Guinasset, Papa Nawiner. Et sans oublier Madame du Cœur, la crème de crème, Ali Moussoukou. Merci également à Marcus qui dit Annie Star 7. Et là, je vois Maché Amoumeinou. Karine Kabea, maman présidente, je t'embrasse, de gros bisous. Merci à tous nos abonnés de clébois.com. BG, mot de la fin de ma dédicace. Et je vous rappelle, tout le propos tenu par mon invité langage connu. Est-ce qu'il y cherche? On nous obanga. Obanga. Et nous avons un zalia, nous avons la bamouti. Ok. Nous avons la bamou. Casse. Nous avons un zate, bisotou mana 1900. Ok. Nous avons un zate. Bisotou aux aléas. Et puis, au meki magie, double magie zali. Pour eux, la fingi wana, yende koba. Pour eux, so ba fingi yo ozanani. Yo lingi to banokoloba, peke oui, il y a banolo basiko ke
Sankara de Kunta alobi que Zakari afinga Kabila. Tout le monde est sous vidéo il y a honorable Zakari ancien est sous ensemble pardon pour que tout le monde a pardon. Ancien on ndeni pour Zakari to le finga wera te. Est-ce Zakara le qui na TV a tia ça ba propos pour na finga wera. Ya bandina makambo ya wenge. Wenge gali wera te. Yango ba classe o ezabe bien. Ekas. Wenge égale Ouerate, égale PJBT. Pour Blaise Boula par Robima, à lobby. Adolphe par Loba. Pourquoi Bango Bazo Lobate? JB même Yémona na lobby la moto. Bon, mon iba Roger Ngando ba lobby, mais Sankara de Kunta. Tant que mon Sankara de Kunta égale Ouera. Parce que Ouera, ce qui est que ya Loba na combo ya Ouerate, c'est que les années. Yana moto otinda ye to yeba mona sima omoni ba sankarana toza na bino awa toza na bino na kisasa biso to yebo loba so to bito ando finga na ba omila pema ya biso mini za ngai na loba neti ya ngai ya wera pena bu na bina ba ndo finga wera na dénigrer makasi ya ofinga bien te omonte ko loba bilo obebengi Zakari Burundi. Vous êtes imbécile. Au moins sur le bandolo Mali, les bandits faux à la Kizengi. Chef de l'État n'a pas besoin de souki. Mon isigo. Donc les amara mutu toko beta ma solo na te. Poso lobi bata ma bandi. Yo finga mutu ozo dombo ebe lokoti. Na mona na ba trésor mena na moi salité à propreté boy. En finga Zakari. Eh, wa mabe wera wa mabe moko na mona mwa mbala mabe bongote ne loko yo merci oyo pesi Zakari ya mwana mabe na ndeni na ndenga tingi aotinda mwana na munoko muneni okay na ba trésor lumière mobile mwa bien ti choko leki ya solo Zakari yo we okanyi munoko pour JBN Azawana, il y a Ebolo Bati. Mais on a regretté. On a regretté ma casse. Pour nous, on va continuer à loba. Et ça m'a bé. Les gens qui ont loba mingi parce que ils ont un moment où ils ont sola mais ils ont sunde ils ont libosote. Voilà pena fois ebamo. Où est rata to arranger. Ndé ba benga na personnel na Zakari. Pour moi bien on a personnel bango mbali pour ba yeba ni ba secret même il y a ndenge ko wera ko mana succès yango na lobino ke bilo mususu très grave makambo oh tant to ba Zakari na wera ba binga na ba personnel ba yeba ni bien et puis via yebi bango bien wenge bango nyonso dans ensemble a marché ba monter mais eza bien. Na merci au pesi biso ya rotinda Sankara afinga biso afinga Zakari mais oh biso peut tozong solo merci kotinda ba avocat na ote ba ke ko porter plainte wana na olobango plainte ndeto boyi po ya bino to porter plainte te to ndimi na ba bêtise nyonso bolati biso mais bobongama po bitumboyo omoni ya Russie na Ukraine et ya roudou bien ma bezali. Voilà, merci beaucoup Benjamanda, merci à tous nos abonnés. Tika na pesa mbote na yemo na pesa mbote na grand pote idéologie Zakari Bababa ce prêtre des prêtres boulistes mikiliste stratégiste yom de le bango tout muto mayele makasi hein les savants de la RDC muto a créé boulou ezalate hein a créé linga facile ezalate lelo mukili mobimba batu tout a créé ba émission lingala ya TV ya politique lelo mukili mabso tal TV tout Zakari a bandi masole ba internet lelo mukili mobimba ba koti dossier malgré tout bazo boya kaka a fouli ba sapé mukili mobimba idéologie mais a fouli na ba wera fabriquer wenge le roi foufou bo pikleto bandanga mbangu na pesimbote na Jos wa fois la mwana poto depuis Bruxelles sentiment les grands mon père ouais kolo prêtre kolo indusa na fondation na ndinga muketa nila na belengo
Moi c'est kitoko moi ça nzela minu mama passa. Batuto balinganga la mikili wana. Na fandisi bino kitoko joli kitoko. Tozana Benjamin na guerrier combattant naza kozela we sona tikela nga plainte ndeni ya okangisa ngai. Mais toyeba ba wana pena seconde ba oyeba po ani soso su bagati. Vandi c'est la crème de crème. La crème de crème ani musuluku. Wesh moi ça sur poids moyenté. Yo ani yo. Dans les lobabe. Na PCB cameraman na biso a suki pena o sandi mlaki ya suki. Comme on est nani. Steve Labé. Sandi mlaki mobali pena mignon quoi. Sous poids moyenté terrible. Ah biso atoyeba olata te. Merci. Mais o bilambo pe olati wana. Ata moi apota la ta bongo te. Eh. Yom do olata bien ti bongo. Na mutu ezana makodia. Eh sankara yo ka pe soningo. Mais yeba ke so putain nanga obeto. Yeba mo déjà. Voilà, merci beaucoup Benjamin. Merci à tous nos abonnés de cléboa.com. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Merci à tous nos abonnés. Continuez de vous abonner massivement, de commenter et surtout de ne jamais oublier de liker toutes nos vidéos. Merci également à Deli Bossag et la semaine Papa na Winner. Merci, merci, merci. Tous les propos tenus par mon invité n'a pas dit son langage que lui. Je ne veux pas qu'on harcèle le téléphone, hein. S'il vous plaît. Hein. Soyez gentils. Non, c'est trop fort. C'est un plaisir de... Ma supporter va gagner déjà. De vous savoir nombreux, branchés devant vos écrans. Restez branchés sur cléboa.com. Bonne suite de programme. Je vous embrasse. Bye bye.